na biso mona oyo de quoi Diego aza capable. Ndenge nini ngayo baninga nakoluka nzela ya bomoi po bato mokili mabe yo baboyinga na zuwa lobiko. Take me by the hands, show me the way I can go. Take me by the hands, show me the way. Yeah, ça. Voilà. Bon, Papa Wemba, c'est Kouriaka, c'est monstre de la voix. C'est idole, non? C'est Paul Fleur de Tangi, le surtout Papa Samangwana. Vous en avez peine à podium, papa, papa, na yemba na nenge moura mukete. Ce que ça veut dire, Paul Fleur, Babonga, Putu portugais, ça va te belé. Les Putu aussi na partenaire podium, Bambale belé. Na 2019 avant Covid, na Chine, na Macao. Yeah. Na festival to partenaire podium moko. Sabona. C'est qui na qui pensait moko boy. C'est mon ya Papa Kofi. Non, mais ça papa âge na ngai da funa benga papa pona asana bana mikolo ko lekanga ya bakoko pour ça ta calculer âge na ngata laka mwana koko na ozala koko ya Koffi Olomide Senga. Ouais, Senga. Oui, so tala oncle nga pesa nga chaque fois so clip renzo leka nga funa robina. Oh. Ça m'a dit le quoi on a se faut bien la rango ce que le quoi on a et ben notre côté c'est trop na mutu yeah clip on est les quatre mais quand on a Papa Wemba on est dans le bon tellement ils ont qui chaque jour musique on est les caca album on est qui très consommé na ah ouais surtout ça ça dans un moment ça na sens makasi na mona trop ça trop spirituel na ba show me the way to ba la kisanga nzela ouais na mona ça très fort. Je crois que ça composition à Papa Loka Kanza un album émotion ya nini je crois son na bossa nita ça pena ndengwana album émotion c'est ce que ça 1994 tout 96 oui album wana banda ko beta ce qu'on dit wana chaque fois nazo idée wana ko sala ngo banda 2016 nazo quand na beta on a Covid surtout na Covid na bandi ko sala production en nzembo wana côté studio na tie guitare ça dit programmation ba drums ti pour la salle base tiki tout ça ne wana na tie voix guitar na tie ba guitare na tie ba solo tout ça mais na bande ko sala ngo malembe pour nazala un peu pour na ko yemba ko la papa mais ça un peu difficile mais là quoi ko zwa ata moi loko moko ya identité ya Papa Wemba na quoi ko tia na kati ya ni na kati ya interprétation na ngai tout na version pendant nga ki on a na version za 5 je crois yeah ça nous faisait ba African to ba afro pop to yeah nazwi yango na memi yango na kizomba za mixage ya semba na zouk ipesa ka zouk moko a manière angolais sabone pour la musique congolaise na diversité moko be bato bayemba na ba forme moko be différent ba yemba musique moko mais ba style na bango ya koyemba pene ezalaka très ouverte moi yemba moi gauche moi droite moi beta moi mutu ya ce que le connaît ezalaka tout ça ya na yoka trop album ya Prudence ya réduit à miss sur la moi mon keme na bande ko yoka trop dimola ya na nze mwana ngi mingi utanga ina ya wana nokili na ouais na bago likolo na ko venga nzambe ngai yo moko sunga première fois na mona concert live en direct na télévision c'est quand ça qui était noir et blanc ça qui vive la musique ba obeta concert ah ça qui en direct na télévision nationale na chaîne nationale awa na Angola c'est quand ça qui na butu bana bino bana fo ba la sabino mais le mo télévision chambre tala o mona kete concert nzembo wana yo kango na concert wana ça par nzembo na mane ko yo trop vive la musique mais siko tango na bandi ko pousse na moi muke na wenge musique tout ça yeah pour la maman nanga zala ki trop fan ya wenge musique
ozali mawananga mawananga yolongo lilobiko nanga mama S'abonner Asie, Afrique, Amérique. S'abonner dans our nation you makambo. Ouais, Balandi, bonjour, bon après-midi, partout là où vous êtes, c'est votre humble serviteur, bon après-midi, Bisikatou Bozali, bon dimanche à tout le monde, Nabandaku, dans l'église, Bisikatou Bozwami, c'est votre humble serviteur Eli El Pro, toujours quand tu le toujours en continuité, tu auras toujours en affaire, aux fauteuils des stars, les lots, tu as invité un biseau spécial, c'est la toute première fois que tu as envoyé un kati, il y a Tonga na biseau. Tozana ipo adécortiquer musala oyo asalaka. Ya balobi garçon moko asolara bien yebi marambongo balobi to benga na kombo ya Diego Guitar lelo tozo yamba Diego Guitar na kati ya fauteuil des stars po ameka kosola na biso depuis abanda carrière na ye musicale niveau nini ya komi abandaki ndenge nini to sola na ye ezali histoire ya parcours na ye par rapport ya ba force na batutu bazalaka na ye alors lelo na kati ya fauteuil des stars o babengi Eli El Pro tozalaka na presse présidentielle avec Cynthia Bofonge alors lelo vraiment tokoloba loba makambo ebele na ndeko na biso musicien congolais angolanga yaza détend côté Congo côté Angola alors lelo tokoloba loba na ye toza bref na makambo tout da tout à l'heure tokotsa Diego Poto Panzalimboka Kitoko. S'abonner! Voilà les grands réalisateurs. Vicky Poutou, quand il est invité Nabiso comme d'habitude. Tosolongo Kitoko, c'est Diego Guitar, l'artiste du moment. Pour découvrir, il n'y a pas de problème. Soyez le bienvenu. Voilà. Toujours dans les bons, toujours. Voilà. Prenez place. Voilà le. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, réellement, on a voulu ensemble. Voilà, on te promettait qu'aujourd'hui là, on sera avec l'artiste du moment, Diego Guitar. Avant tout, Diego Guitar, il y en a plein de gens qui te suivent aujourd'hui devant cet écran de merveille. Je mérite bien de découvrir, il y en a pas qui Diego Guitar. Bah yo kayo moi mon qui a poto sola na biso. Moi le laka. Moi le laka comme d'habitude. Okay. Na maboko ya chéri na komananga bébé na baje ya love na banga keloko te bana na yeba yo motema na ngai sala feti na nyonso sala ngai na kokaniso na nani you are my love ma bolingo eu tite yo akino peito ah baby I love you oh, baby I love you alright you are the reason in my life. Ah, baby, love. Merci beaucoup, Diego Guitar. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche. On est là, tout dit le royal comme d'habitude. Merci d'abord, premièrement, à notre patron, le boss, le millionnaire, sénateur Paolo Toudilou, les cavaliers solitaires, les producteurs intelligents pour cette opportunité et puis l'espace que tu nous as donné, la presse présidentielle. Tout dit le 20 tout comme d'habitude. C'est grâce à lui. Donc, vieux-moi sur la bien. Un coucou na épée à Zolandayo. À Zotalo, d'un abilili et batama. Tu vas boa noite. Senador Paulo Tudilo. Estamos em casa e vamos fazer a festa. Voilà. Je dis, tu reçois la fête, nanda kutalaka ndenge ezalaka. Ne baba net na novelas. Et à Kitoko Bena, voilà. Merci. Avançons, Diego Guitar. Avant de commencer tout, parce que notre conception de l'émission, là je vais t'annoncer aujourd'hui devant cet écran de merveille, notre conception de l'émission, c'est un mini conférence de presse, mais comme on est à D, c'est un mini, c'est pas conférence, mais c'est un mini. Donc voilà, sans plus là, Diego Guitar, banda musique nini, inspiration utakawapi, ba parents batike la ko laisser aller wana ndenge nini. Mais quand on peut bêter la biso lisolo, relater biso, et puis on va continuer. Ah bon, pour la musique, na bandi musique vraiment très petit, moi na mouké. Oui. Na bandi na percussion na église, tout ça, on a trop ami à percussion, on a rambonda. Ya après ça, na ko intégré na groupe choral, même pas na année scolaire. Ya na ba âge, na ba na temps na ba âge scolaire, na commis na koti na intégré na groupe choral ya église. Oui. Ya après on a tout na kokola na yako intégré na groupe musical orchestre déjà na ba instrument.
ya na intégration wana tout esengaki ken na yekola kobeta guitare ya mpona koaméliorer chant ya na koyekola kobeta guitare wana mpona koaméliorer chant nakoti na cours de soir na infa na institut medio ya art na marginal na koyekola wana tout ça tellement tozalaki na carence ya bainstrumentiste na mipesaki trop na guitare na mipesa na guitare ndenge wana nazalaki trop sollicité na baorchestre ya religieux tout ça kobeta guitare accompagnement na année 2003 je crois orchestre ya frère Thomas Lokofi ya La Fortune et bayaka mpona convention moko na Citadelle ntango bayaka na 2 guitaristes je crois ayeko tango bango okeseye bango ba guitariste bazongi siko nzaka na maître nanga moko anazali aza toujours maître le pire un temps hier azalaki ko pesa ngai toujours enseignement ya guitare hier azalaki comment ko beta na orchestre na pa ba vandaki atamulai a fait longtemps ayeko approcher na orchestre na côté sous kobeta percussion na kobeta percussion normalement ya kobeta percussion azaki 2 guitaristes le pire na kiki parce que azaki neni soki moko aza absent nga na kobeta guitare accompagnement pour na rythmiste de spécialité toi na beta ba guitare instrument rythmique guitare rythmique pesa pena spécialité na ngai ya à part ça wana tukoma beta babar ne zalaka ba Miami tukoma beta espace Bahia ko pona ko zwa ko créer moi univers musical un peu ouvert na wana na komi ko beta ba guitare tout ça ko beta na ba komi pe ko voyager ko beta après wana na ko beta na orchestre mo MR ya grand frère moko Man Rui à partir de l'orchestre, on a sangani na puto portugais na epte soki boyebi ya na puto portugais ya zalaki nanu ko beta kudur ale tango ayo la service chant moko ipanza ki organisateur ya ba activité moto beta terça festa na kina shisi meyo koma na congolais wana ya ko la service nzemo tamale nzembo wana to koti na studio to enregistrer yango nzembo wana eko sala succès 2009 2010 on crois. Il y a à partir de l'activité performance tout ça maintenant zaki na rôle il y a directeur artistique pendant il y a zaki na connaissance il y a par instrumental zaki na connaissance il y a chant então zaki na moi responsabilité moko un peu élevé pour na ko sala musala passion to beti to tamboli mokili ko beta ba musique tout ça il y a mais à partir de à travers na yé na accompagner peu d'artistes ebele na gravé pour na Ari na gravé pour na Yuri na gravé pour na c'est belle gravé pour na Bakula Hill na gravé pour na artiste c'est pour tellement trop Jérusalem Israël ça ben artiste belle la plupart ya artistes angolais ya awa na beti pour nini na bien on double sens hein to bana ko beta musique ya awa comme tellement naza mu Congo biso ba parents ba sala moi j'ai na ya pona to kola siko na ba musique wana pona na koli trop koyoka zaiko na koli trop koyoka samangwana na koli trop koyoka madilu système surtout Koffi Olomide na vani trop koyoka ba musique wana tout ça ya tant na zuta na ya ko accompagner ba artiste tout est belé na ko impe ko sala bango ba benga tout sala ko sala bande na ko ba artiste za na posa ya ba na concert za na posa ya ba to ba accompagner na arranger tout ça pour na ko sala structure ya concert tout ça ya na ko sangisa batu na pesi na zui banzembo na yoki na pesi ba arrangement live ndenge to ko pesa ngo na pesa ngo susu moi sentiment moko ya live tout ça ya ça là gérer sur une salle la Dimazia na salle là yo bass yo la na bass tang bazo sala tourner na bango na ya nini aussi ya Mexico tellement en 2018 na bandaki déjà benga kaneni trajet moko ya na zongeli siko yo chant pona ko sala ko même siko ba travail na ngai na pesa voix na ba œuvre na ngai tout ça bon et bandaki un peu compliqué ngai pour nini soki nazo accompagner kotoyo nazo nini nazo prester ce que bandaki ko choquer trop surtout pour la date
ya na habite bon sikoyo nde natika la kaka ko composer natika la kaka ko enregistrer pour na natika ko produire ça la direction artistique tout ça ma gravation tout ça mais sikoyo pour na ba podium na sala kaka ngai moko ya na sikoyo na tango na ye ko zwa relève wana habite réellement rumba eza musique moko boye Afrique basepelaka nango makasi na bindenge tokosala rumba na ki portugais sikoyo na ndenge ya bato tosala mwa mélange mwa anglais mpo nasalaka mingi africa nabenga yango african vibe mpo na nini nasalaka barythme africaine kosangisa balangue africaine na tozalaka na kati ya urban music tosala musique urbaine donc kosangisa balangue kosangisa kozwa musique ya international na musique na biso de base kosala mélange wana toza na bazouk tobengaka kizomba awa mpona eza zouk moko fait de manière angolaise eza na baélément moko eza trop particulier na musique angolaise bon yango omoni Diego Guitar aza oyo aza pena ami ya art alingaka art asalaka mosala oyo nalingaka banda bomwana so tali trajet nanga eza pena toujours. Voilà ma deuxième question est qui avant de passer micro nanga na Eliel Pro, je veux savoir ba parents na yo batika kao tout simplement comme ça ba accepta que o ça la musique parce que de base ba parents ibele ba boela bana na ba musique et compliqué ka yo te na classe na musique na ba parents. Bon réellement nazaki penza na difficulté mingi te pona nini classe na clan ya musique bon tant toujours que la topé sera priorité là comme pour l'éducation est à base omoni eza lingo sala musique mais faut na base moko scolaire pour nini omoni musicien signera ba contrat musicien qui ndaka kutana na bato belé musicien faut na oratorio to nga foyer ba koloba foyer ba ko so biloko ya nyonso tozwa kango de base na académie pour na tant tout ça la ba na biso ba orthographe dissertation tout ça analyse tout ça nyonso wana et font la mémoire à mon temps tout ça la toujours englober toujours réunir ba information na kati na biso intant tout ça na facilité trouver ba nani ko observer yango pa ko mema yango na ndenge moko bien sûr to négliger côté wana to za la ba bon artiste mais to za ba bon métier donc musicien faut za la bon artiste peut faire la bon métier donc bon métier azamu peut oyebi comme ma bon apport na merci beaucoup Diego. Voilà la continuité avec Diego Guitar, l'artiste du moment. Merci. Diego Tozano Lelo, Tozo Solola par rapport à la carrière nayo. Merci. Vraiment, Toko Salama clin d'œil dans les paras, tu viens les noms propres de la famille Diego. Diego za pour la musique et tout. Diego eza comme moko déjà dans un rango banda babenga nom de non. Falamos em português nome de casa. Yeah. Normalement, eza Dieu donné. Sim. Dieu donné eza combo ba pesanga na bomwana ndenge zalaka. Diego ebandi pona Diego Armando Maradona. Na parlons déjà babenga ndenge wana to benga ndako babenga ndenge wana Diego Tina ba classe mais non nangai o to benga nom ya identité. Eza Shingo Pedro Tomás. Nom de la famille. Père n'a comme on a surnom, surnom. Surnom de la famille Thomas. Voilà, c'est Diego. C'était prévu à l'Axabiso vraiment adéquat par rapport parce qu'il faut y avoir la source. Il y a Moutesika ou Télé. Alors Diego, musique benza au bandi yango directement en Angola, to botami na Congo, to botami en Angola parce que ton ayo mingi ezo c'est comme si tu es de là Angola. Bon nazo pena grâce ya ko botama na Congo pendant na baka c'est ça ma belle moko ils très béni. Ils sont très béni. Nazo grâce ya ko botama na Congo mais ba parents na ngai ba botama pe na Congo te mais to benga ba benga bango ba zombo na benga na oui. C'est autant bango ba zonga ki boye je crois en 1979 ndenge ba betela nga les solo. Yeah mais ba ya ki na culture congolais pona bakenda pe na bana mike ndenge ba bakenda pe na bana mike to ba yekoli ko zala batu à partir la République du Zaïre Congo c'est même comme la République du Zaïre bon t'attends il y a RDC bon Zaïrois l'identité zaïroise il y a tout ça un temps
ezali loko moko nazwa grâce wana te mais babetela biso masolo tout ça si mpona eza bango nyonso te bazonga misusu mpe batikala kuna baza ti lelo oyo ezaki famille na yo famille bandeko ya koko bandeko ya koko misusu mpe bazoya na bango misusu bazouta kongo bazoya kosala awa bazoya kosala awa misusu mpe nde azalaki na cousin nanga moko aye awa sepeli na ye talabi te ngai vi na ngai ndenge na message nanga bi te mboka bakoko na yo mboka batata na yo mais bon eza ndenge ya mesana na Congo nazwa pena grâce wana te ya kobeta makombe nazalaka trop fan ya culture congolaise mpona normalement sotali Congo toza na Congo RDC toza na Congo Brazzaville toza na Congo Gabon toza na Congo Angola siko na racine nanga ya kimukongo tozalaka mukongo tolo bakongo na Angola bazali bakongo na Congo bazali bakongo partout bazali ezali eloko moko ezali toza même peuple to ba conférence à Berlin quand on sala biso kete bakata biso bayela biso makambo te wa bino kuna bazana RDC bino biso awa toza na Angola biso kuna bazana Gabon mais toza peuple moko so tali identité na biso culturellement ndenge tozala ka trop même musicalement so tali musique na biso so ba tozonga na ba 1960 1950 otala pena base ya musique okona kete eza na kaka moko mais évolution yango sala kete et créer ba style pour la musique même rumba to benga rumba botami na mbanza Congo bandoko benga kumba oba benga mutolo to mwasi na mbali babina kala toutes ces ara mutolo oui kumba wana ekei na Amérique latine eye ezongi na kombo ya rumba pona musique nyonso ezalaka nini musique nyonso soki ekei volé eza mutu lokola soko émigré je crois que ozonga ndenge moko te ozala toujours au gagner image moko be na lieu géographique pas osala ki tout nyonso eza influence climat eza influence aka mutu peuple influence aka mutu nyonso wana yo ko vendre que influencer yango même pesa na même mais na musique na base ya musique africaine surtout musique actuelle base eza Congo Kinshasa RDC alors toujours na bara Congo soki Kinshasa soki RDC soki na bara Congo pour flamme lumière soki pona ni Congo Kinshasa culturellement est très fort na lo bari kamo na héritage moko président défunt président Mobutu Atika kozwa langue moko eza régional au komisango langue territoriale nationale eza eloko moko lingala eza na force moko lelo na Afrique talaka na Google ils ont deux langues où ils ont la traduction. Dans des langues africaines où ils ont la traduction. Ils ont la Swahili na Lingala. Ils ont la valeur morobo. Photo prêter attention. Tout la valeur et la langue. Pour langue ils ont gagné territoire. Photos à la près. Il y a Hollanda. Parce que tout ça distrait. Linga za langa Centrafrique et comme linga les awe utawe pona nini et ça la même culturellement yo na se plaque pona nini lelo na zomona kete rumba eza saisir yango pona ba matin pona réellement so to tiki yango ekokende pena ndenge wana ekokende bon parce que OK Gabon beti rumba mtareso oyena ngola awa obeti rumba to mona ki fali atondisa ki stade awa so tali bat peuple la majorité à peuple au bazaki wana zaki peuple autant so bengaka bande oyo baza non ndikola ba biso beto yebi moi réalité nini mais ça force ya musique rumba eza musique mo eza na force nango lingala eza na force nango surtout pesa yango pe sens wana pe force wana pe valeur wana siko ngolo ngalo bani to pesa ba artiste na biso ba valeur to pesa tous à la ini pour toi même apena yango ndenge zali parce que comme akité rumba eza musique à Gabon donc Gabon pas dans la kata Congo tu as dans la kata Congo réellement voilà Diego tu as toujours na continuité aux s'exprimer bien toi qui n'ont bien merci donc il y a kitoko Diego pour comme musicien aux qui idole ya nani fandi penda bobi parce que il y a rareté fandi ka bomba mo pour le musicien il faut un idole mo boye mutu mo boyo revara avant kota na mondo wana eza na souvenir mona zaka na ntango na zaka mona mokipe na jiko na zaki pe na âge scolaire te na zaka na mona mokipe makasi mais na zaka na ba
na ba souvenir moko boy ça na école au commandant au temps avant la classe oui na école au commandant au temps avant la école ça s'est fait tu es en famille alors na ningi za la ka dans mon ningi bato bazo yekola tout ça na pena réellement mais na za peine ma souvenir me souvenir za la ka nga na ya ba que temps na za ka moi muke so na moni maman na biso père il rappelle nga yango ya za ka toujours yempa za ka aza catholique ça là tant ensemble la catholique l'église catholique alors ça ozema banze mona bon ngaza yaki nini fona matena mukuna teli to inanga na mukuna ye pona yo ka vibration wana ya fréquence oya zo bimisa na mukuna pona so mutazo yemba o mutazo le ba asaka a vibraka sur fréquence na zaki ebane ko sala nga très bien même sur avandi sur azo yemba to azo le na ndoko tsali lito inanga na tolo na ye na yo kaka vibration wana réellement oncle nangai oya landi maman nanga azaki très trop fan ya groupe Zaiko langa na papa wema na ya Joser pona to yebi ke ya Joser paza azangolais d'origine paza ya to petit frère ya ministre ambassadeur na biso Angola na Kenya na monsieur Siangabile bon ya papa Joser mon ami qui a pone ça histoire ba oncle na biso ba ene biso ba angolais oyo bazalaka na ba sala musique na RDC oyo ba yeba ne bele ba papa Samangwana ba papa Joser ba bele réellement abane ko la biso azalaka na ba sera ba disque vinyle wana ezalaka nini ceux qui au commettre erreur ako pesa yo castigo baba nini punition wana faut disque vinyle si ma punition na pesili ezao yo ka mingi nini tone Zaiko langa na azaka na camarade ne moko boy pe akomaka semeki na ye metabala pe la famille maman lekina biso chef draga ya zalaki so très fan ya Koffi Olomide na Wenge musique donc dans une même famille donc il besoin en 4 cultures il y a que chaque jour na soka ba varier moi muke oyoka papa Samangwana oyoka Vivala ok jazz para Vivala musique déjà para ya ba ndaka da ko boka para sikana zaka déjà ba benga terme ba mikiliste alors va na Nice azaka ko ya va na Nice mais azaki soka ye on a pas remela les mususu bana soka ye ba disque na vinyle tout ça ya maswati ki wana et on a créé biso déjà culture ya yoka ka musique sikoyo azala soki atelinyo mona otina na bina siko tema na ko bina yo bina lo la papa ya Joser benga ya Joser pana ya ba benga pertinent mona Nice pana ba disque wana Nice wana bando ko boka ye déjà pertinent mona Nice c'est vraiment ba ko benga so président Tino ya na Toulouse je crois pana siko alonga na Nice comme na Toulouse azala ko sala déjà ba bloc wana tout ça na ba disque déjà ba boka kaye so ba disque wana fubo yo karango chaque jour ata disque moko boy ya Nyarkos papa we bata ayemba Nyarkos kazaka ya bibene loko wana tout ça to yo karango déjà banda teraidad to banda bu mwana pena to yo ka ya ngomoni ke pona musique congolaise na diversité moko be que bato bayemba na ba forme moko be différent ba yemba musique moko mais ba style na bango ya koyemba pena ezalaka très ouverte moi yemba moi gauche moi droite moi beta moi tout ya ce que le connaît ezalaka tout ça ya na yoka trop album ya Prudence ya réduit à miss sur la moi mon keme na bande ko yoka ngo trop dimola ya na nze ngwana ngi mingi utanga ina ya wana nokili na na bago likolo na kovenga nzamba ngai yo moko sunga première fois na mona concert live en direct na télévision c'est quand zaki TV noir et blanc zaki viva la musique ba obeta concert zaki en direct na télévision nationale na chaîne nationale awa Angola c'est quand zaki na butu bana bino bana fobo ba la sabino mele mo télé na chambre tala o mona kete concert nzembo wana yo kango na concert wana ça par exemple nzembo na mane ko ka viva la musique mais siko tango na bandi ko pousse na moi muke na Wenge musique tout ça yeah pour la maman nanga zalaki trop fan ya Wenge musique
ozali mawananga ye mawananga yolongoli lobiko nanga mama tout ça mais surtout na bandi kopousa na mwa moke te azalaki trop proche à chef draga azalaki militaire comme aposentado déjà comme quand on a retraite déjà azalaki trop koyoka album ya Koffi Olomide sikoyo balbum wana ezalaki na tellement ezalaki trop ovient mona biso awa baroka vandune sikoyo mais c'est que ezalaki eloko ezalaki différent na musique ya papa ezalaki un peu ouverte ozokango kete eza fongwama penza sentir n'importe quel moto akoyoka na musique wana même si ozoka ba intro na ye ozoyoka ndenge musique ezo respirer ndenge ezobeta pe on autre musique mo très doux ata moi eza makasi me musique wana oyoka ezaki ba pum pum te mais oyoka pena ya então ya bi musique wana yango nde pena ekolisi ngai musique wana penza yango pesi ngai peso courage encore Michel na Eduardo Payen tozaki na oyo papa na biso na za pe opportunité trop ya kosola na awa tout ça ça la interprétation mo bien parce que place toza ezaka place ka tozo sola les solo ça l'interprétation mo ya bien ya papa Wemba so ko pesi la biso moi nuance nango vraiment ba tutu ba Holanda biso en direct ya plateau na biso mona oyo de quoi Diego azaka capable ndenge nini ngayo baninga nakoluka nzela ya bomoi po bato mokili mabe yo baboyinga na zuwa lobiko take me by the hands show me the way I can go take me by the hands show me the way. Yaza, bon, Papa Wemba, c'est Kouriaka, c'est monstre de la voix. Idole, non, c'est comme si parce que na monara, au so comme na Kouriaka, pe no fandaka. Eh, papa, on a ça na, n'ting, dans la caca, ça na, ya, pona, ça pena, aza malobeza insuffisant pour na ko descrever pesa ko descrever ya maloba pena eza suffisant to yango moni kete na maloba ko eza suffisant yango na sala ki version oyo nazui nze mwana show me the way pour nze moko boitang album ya ebeta sala succès trop à Angola surtout nze moko Maria Valencia je crois clip na mpe ba sala ngo na Luanda nzembo wana ezaki chaque album wana na ke clip wana ezaki 17h clip à Maria Valencia ele kaka ezaki na clip nzembo moko boye nzembo moko ya papa Koffi non problème mais ça papa âge na ngai da funa be ngai papa pona asana bana mikolo ko leka ngai ya bakoko pona sota calcul âge na ngai talaka mwana koko na oza la koko ya Koffi Olomide Senga. Ouais, Senga. Oui, so tala oncle nga pesa nga chaque fois que clip renzo leka nga funa robina. Oh. Ça m'a clip bloko na nyoso fo bina kango parce que bloko na e bana ko tabiso trop na mutu. Ouais. Ya, clip on leka mais kozonga na papa Wemba. Yo ninga lo bana. Tellement ils allaient chaque jour musique on est les caca album on est très consommé na awa surtout biso ça dans un moment be ça na sens makasi na mona trop ça trop spirituel na ba show me the way to ba la kisanga nzela na mona ça très fort je crois que les composition à Papa Loka Kanza un album émotion ya nini je crois son na bossa nite za pena ndengwana album émotion c'est ce que ça 1994 tout 96 oui album wana banda ko beta ce qu'on dit wana chaque fois nazo idée wana ya ko sala ngo banda 2016 nazo kango kana beta na covid surtout na covid na bandi ko sala production en nzembo wana côté studio na tie guitare ça di programmation ba drums di pour la salle base tiki tout ça nengwana na tie voix guitar na tie ba guitare na tie ba solo tout ça mais na bande ko sala ngo malembe pour na nazala
nazala un peu mpona koyemba lokola papa eza un peu difficile mais nakoka kozwa ata mwa eloko moko ya identité ya papa wemba nakoka kotia na kati ya nini na kati ya interprétation na ngai to na version mpona longaki yango na version ezalaki wana eza 5 je crois ya nyonso eza ba african to ba afropop to ya nazwi yango namemi yango na kizomba eza mixage ya semba na zouk epesaka zouk moko a manière angolais ya tant namemi wana est-ce que sanga ki te fona tsape ki ngai pour un sentiment na sentir que papa mba yembaka un peu na esengo ya menzembo wana esengaka pena trop sentiment pona ezo le bakete ezo banga la kisanga nzela pona nasala ko bunga non senga réflexe non senga lumière non senga chemin eza pona ba religion nyonso eza pona batu nyonso eza pona mutu nyonso alinga se rencontrer na ye moko na kati to a se rencontrer na maître on a l'éternel on a mutu le tout puissant eza ce qui au tentement est très 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 profond eza mais il lobby belé par les locaux antembo que c'est la temps sous que muta bandeli malobato lobby mambe belé mais ça nous soit lobby maloba moko mais pesi sens na makambo obiano na makambo belé ya on a mona que te eza moment sikoyo pona kokota na détail ya ko officiellement nanu na yango te nazo lakisa yango na ba performance na ngai na ba activité nazo sala bongo tant to koleka na clip tant to clipper chant et bongo ne to sala lancement officiel to ko lancer yango officiellement pona ezala batu ba consommation pena consomme sans modération consommer sans modération et ça la mabete et ça la nzembo contribuer spirituellement surtout psychologiquement pour faire bien à sa santé mentale to ça la bien na santé mentale surtout voilà là c'est Diego Guitar donc oui aux sponsor ou patrocinadeur de tout le bana na biso ou Diego azo sala musique quand be fort na yemoko po nazana mutu mo pene nanga pena benga elder kinanga soda ya poto et pena aza na benga kai pile auto benga to aza batterie pena pona komema aza mutu apesa nga puis makasi pena pe aza mutu oyo atika kate eloko nanga eleka ndengwana ye pena soki atala za moi na se asala ka nyonso na tala zo ba nyonso eza nyonso pena pona nini à part be fort ya ko beta ba porte à part fort ya ko kene asape na fort ya ko tsamo solo na ye na kati pona makambo et que réellement liboso to tozanga na ye ya ngana ye tozo tambola tozo kende tozo fungola ba porte tozo kende pona ngana ye na art ya ngana ye na art pona yango zo pesa biso valeur ya pona tokozala na mosolo tokozala na ba kasi mais faut dans le ko toko présenter na ya réellement artistiquement dans la parcerie na ngai na ba radio vial na pas pour na sala na ba production na ngai na ba studio tout ça mais un sponsor officiel to ba tozaka ngai na soda poto ya aza pena ndeko mutu moko aza tuzana na tout le temps tuzana na temps tuzana na midi tuzana na pourquoi tuzana na nini na padiri na biso yalinga te batanga kumbona ya linga te bena batanga kumbona pona za na ba aza vraiment na ba te aza pe aza na charge moko très public est-ce que linga te pena into linga ya za kana sima amonaka je crois que akotala pe akomona ya linga bongo ya kende ya za kana sima linga te kumbona kende liboso. Là c'est Diego Guitar, voilà, on avance, c'est Diego Guitar. Na album na yo peut-être to chité na album pour ne plus dire que interprétation. Voilà. Depuis que banti carrière solo na yo, au quotidien déjà album moko bien single ou bien tube moko déjà na marché. Bon, na chanson moko est très streamé. Eza I Love You. Eza na plateforme nyonso digital. To toute la plateforme digitale. I Love You, c'est I Love You Diego Guitar Ouzwango. Pendant na décembre passé, na ça qui compilation ya ba single oh déjà eza
bien on est aux à dispo ça qui compilation on a lancé qui on a décembre passé il y a un tozo qui est dans la clip moko pardon des clips il y en a YouTube Diego Guitar, Spotify Diego Guitar, Facebook Diego Guitar, Instagram Diego Guitar tout junto Nyon so ya kusangana 88 yeah eza déjà banzembo naza toujours na avec na African vibe nzembo oya interprétation na sala ki version normalement non simplement interprétation mais ça pena version ya nzembo ya papa nanu eza dispoté mais banzembo déjà eza dispo tout ça continue na YouTube continue na Spotify na page na ngape ya Instagram na YouTube Diego Guitar okuta ba lieu ya ekomema pena ti pour la consommation bon moi streamer pena pour moi le compte ça là pena bien pour na tala be forte au sale Diego Guitar juste toyo comme moi moki parmi batube na yo eza déjà sur les terrains en fait aux autres grignotants on a internet en fait donc toyo comme moi moki qui Diego Guitar wana à part l'interprétation toyo ka ki yo moro vraiment non ana nzembo na mbali boswana eza nzembo na ngai on a côté là oui quel on a uma distance te escolhi para tu seres a my wife você faz a diferença na my life contigo eu me sinto homem mais IP porque tu és a maior choice que eu fiz por isso declaro que I love you na kupenda sana I love you monokuzolo I love you I baby I love you, baby I love you. Nakuranza I love you. Moi je t'aime I love you. I love you, baby I love you. I love you. Hey. Show me the way que eu não possa te perder. I love you. Hey. You are my life, contigo quero envelhecer. I love you, eh. Baby, I love you, my queen. I love you, my baby, I love you, my baby, I love you, my baby, I love you. Merci beaucoup, Diego. Oui. Et Kebiso vraiment la motema. On a aimé la première strophe, on a aimé la deuxième strophe, nakati. Et ça, pendant que ça trop consommé, bon. Ça chanson plus streamée yango et ça qui ngai que na sala ouverture il y a concert en janvier il y a grand frère Fali Poupa na stade de Skoker il y a na sala qui nzembo enlever les rideaux notre baka tu vois aberture là il y a un temps ça banzembo oyonde yango club S Rui Silva ça azaki coproducteur il y a événement longona lukiza ya Mokonzi il y a Rui Silva dans un coproducteur il y a invité kinga à l'hôpital bon namoni au sala ouverture il y a concert il y a bien ndeko na biso il y a réellement il y a vraiment merci beaucoup Diego là j'en profite à saluer Mandela Weston le boss le millionnaire l'impresario Mandela Weston notre vie on a mal à la Pangintima, nous avons avancé. Voilà, tout le monde a dit Diego. J'espère que Billy pèse en haut, mais pour l'instant, tous solo la rac. Diego avec une groupe d'accompagnement. Nous avons un lien à eux et à répétition parce que sur le podium de tout du show place, il y a qui en plein groupe non mobile. Je peux expliquer bateau Hollande. Diego déjà aux un groupe nayo. Vous répétez ou comment en fait réellement dans un groupe tu as tu répètes chaque dimanche tu répètes les porter tout ça bah jour il y a répétition tout ça et pendant tout ça la année tu montes show tout ça les répétitions tu monter spectacle à travers spectacle tu même tout ça tout ça là sous upgrade il y a tout ça la actualisation il y a bah tu ko sous temps là il
ya ko répéter pona ko sala ko monter les sous marque mon spectacle mais tout ça ba répétition ezalaka pona ko améliorer makambo belé tout ça ya mais na kipi pena ezali ba soda bazali ba pinga bazali so singi ki tout ça mutu pena tout ça déjà non mais so pena zo sengali susu ya musala pena bon ça musala to sala ka yango to lela ka yango to vivre la ka yango to moni que tant que ne to prester faut to prester na valeur pona ya pona professionnellement faut tous la différent entre un professionnel et un amateur. Oui. Il y a réellement tant que ne peut prester na podium faut au lac ça professionnalisme. Bon, oyo to ça to qui na podium il y a tout le show. Ezaki un tiers spécial belé. Ezaki moi mon que to ko lac ça na temps il y a tout ça qui na podium pour na to lac ça ne fils que oyo to koki ko sala to ba eza moi le comment tu tout ça capable il y a ça là le comment mais tout ça pas capable il y a ça là mieux quand tu travailles à chaque jour pour améliorer performance na to améliorer ba chant na to améliorer ba composition tout ça nous tout ça là pour to améliorer ya monique o to mona ki wana ezala ki moi poussière o to ko ça là na ebelé to ko ça là réellement Diego avançons toujours Nangola, à part Congo Kinshasa, on pensera un jour au sala featuring nanani. Oh mon aké, c'est là yo quoi. Donc featuring moi au sala PKP so un pas mort au navi. Bon, ngala par featuring ça est là comme ko boy, ils la ba am fait tout ana. Ya, abi omoni ko sala featuring mutu, ya mona featuring musu la mona sala featuring mona, ma sala featuring mais bon on pena. Ekete. Ya, la featuring ça là comme ko boy. Tu partager podium na sina partager podium na Yuri da Kunya na partager podium na ba musicien après belé na préféré que le bagatin ko partager podium ko ça la podium na mutu pour la future ngazelo moko eza est vraiment éthique à l'éternité tout baza et aucun de musique l'éternité ça moi qui le mais ça durable ça le musique et c'est arrêter faut tout ana parce que c'est tout ana et on a arrêté et loko wana nga pena ko risquer te ko le bakete na revaka ko sala boy pona omoni tout ça na ba référence et belé mais na ba référence na préféraka que to partager pas le fleur de tangi le surtout papa samangwana vous en avez pena na podium vrai papa na yemba na ndenge mo mukete ce que ça le mo ba pas le fleur ba bonga ba putu portugais ba ça ba te belé le putu aussi na partager na podium ba belé na 2019 avant Covid na Chine na Macao ya na festival to partager na podium moko ya to yemba na ensemble ça ba tout ba ko inspirer pas linga pena ko isala na ba tout ba respirer art maintenant bozo yemba bozo sentir pena que toujours que pena musique pena et au tambola yangona pena Merci beaucoup Diego, j'espère que tu as avancé très bien. On est là presque à la fin de notre interview. J'en profite à saluer Batuto Bazalena Bisselo ngwana massa de moi Béni Dior la fille à Boaka Poitrine que mal Gersia Motemaya donc Bombi Kaka avec notre star du moment encore Eli MHD. Donc derrière nous Vicky Poutou, Diego, comme nous sommes presque à la fin. Merci pour l'autorisation. Voilà, c'est ça. Mais bon, Elder qui n'a pas poto, merci pour le soutien. Edgar Nascimento, de cœur, DJ Ken, Norma Eduardo Dita Lubambi, Alex Kinkani, Fiona Massampu, Fanny Langolaise Mokonzi Oyo Yanzela na Strasbourg, Victor Steven na Londres. Tu vas jamais belé, il est comme papa mais na batu na tangité tous ensemble. Petit Keshomo et Chikali. Bienvenue Mbala. Tous ensemble, Badskoura.
On est ensemble. C'est la continuité presque à la fin déjà, Diego, parce que tout ça, pour un vacuum, on a un culture congolais. Alors, par exemple, tout la musique, à part YouTube, est-ce que y a Angola, la chaîne TPA, est-ce que y a déjà les carapés? Si, na TPA, tout ça, na TPA, na Africa, TPA Video Music. Alegaka, na canal 20 ya Zap, Girasol ezali na ezana programme moko mad nangola na TV Zimbu ezali ezana programme susu nini nabengaka awa na Tabatera na ezana moment na ba lexalango tout ça Afro Music Channel toujours clip asuka pe toujours linga toko tsango déjà asuka ba se basaka déjà val yo sina kaka ba banda spot ya ko annoncer novidade ne batsaka ya ezo kene déjà sikoyo ezana ba chaîne It's Africa déjà to kende Glow Channel na Mozambique da tozali réellement kuna toza pena na base makas na pona nini ezana na répercussion moko très positif na premier jour to ba na 24 heures ya na page na bango officielle ya Facebook tant ba posta ki yango na 24 heures tokomaki na 16 000 views je crois na 24 heures bon batindi basali scream batindi ya clip donc eza produit moko très efficace. Ils ont consommé, ça bien, ils se consomment bien. Photo ça là, mais ce qui va tout baquer na page na Diego Guitar, bah reçoit information et belé surtout pour na œuvre na ngai. Bah information belé pour même na ba chaîne où eza lieu na bah œuvre pour na posta kanyo sur na place wana. Bah lieu tout ça même la chaîne virtuellement même digital même na postaka toujours na moi ata flyer na tie na ba TV oyo elekisaka ba vidéo na. Voilà, merci beaucoup. Ana tozala kina Diego Guitar azo s'exprimer comme il faut. Est-ce que na mambuto sala ozana manager oya manager abilo na tout wana parce que yo posa mutu ozate musicien tantôt dans la occupation mususu. Oya ko kolandela mamna parce que ozo pesa message fort au mokili mobimba ba ochapeka ba banda ko découvrir ba œuvre ya Diego Guitar. Tozana na sima tozana Marcus yaza na management tozana Marcus na sima pona na administration tozana elder kinanga yaza assistant pena pona ko kulandela makambo de près tozana AGM Studio Angola bango baza en chargé pona distribution ya Banzembo baza siégé na États-Unis mais baza pe na filiale awa Alta Font HM Studio ya isa siégé na États-Unis awa Alta Font baza lié ba onde basala ka distribution digitale ya ba œuvre na nganyos Marcus manager pe administrateur na sala plan et action plan d'action elder kinanga ye alandaka makambo nyonso de près as assistant ya makambo nyonso ya ndela makambo nyonso pona yaza homme de camp to benga ya za sur le terrain sur le champ pona ko landela makambo nyonso ya alors wana ko senga batu nyonso wana merci réellement token na YouTube token na Spotify token na Amazon token na Apple Music Diego Guitar to télécharger to streamer to somba nyonso wana eza pona ko mema culture liboso ko mema artiste liboso. Je crois que eza na bato belepe bazo talata musu bazo eza pour la première fois eza donc boke ne peut pas redécouvrir je crois naza sûr que oyo bokuta eza ya bien eza pena ya malamu pona sala ngo d'accord âme et esprit pe volonté pona ko mema mélodie ya kitoko ko mema musique ya kitoko sonorité ya kitoko mélange moko harmonique pona ezala agréable pena na matoi.
Merci beaucoup. On est à la fin. Tu bandagi bien, puis tu succès bien parce que tu solo li penda Cynthia Bofongue, Diego Guitar venant, tu pandi penda limbukango kitoko. Donc c'est plaisir à tout le monde bazala qui devant le caméra au balandi biso. Nazo mona aba bazana nazo mona emoko soda. Balobi moninga ya direct ya artiste yé penda bunda rapona orchestre. Oh là je vois l'artiste LH. Yaza Charananga, nazomona Vicky, malgré, balobi petit star et voilà, la gazawana par rapport à toi. Là, je vois Béni Dior, ma fille chérie, balobi kuna basimba raté. Bruno, balobi maramounion, son petite sœur, wana zo pesa makamabe. Là, je vois la donne, genre sa cavallo. Malou de Vandame, grand prêtre, ce moment on a toujours dans les lignes pour boire, ça ventir tous à la orchestre, c'est moi ya Bundes, bayananga. Malou de Vandame, je te salue. Simon Vemba de Paris, le gouverneur Ricardo Balobi Kalami, tu es Mboka Luanda, tu es Bilé, puis Bakoli, tu es la kaka. Merci à tout le monde. Le millionnaire Dr. Jules Machanga, député de Joan Kanda, Balobi malgré Moussika. Toujours savouré par rapport à tout. Et là, je vois Gino Cashman. En direct à Massassa, Balobi Wana, mon grand frère propre. Balobi tout ça, pas ça. Par rapport. Merci beaucoup. Là, je vois l'ingénieur VK. Balobi, ceux qui ont pour sa construction, Maramoutou Yagou. Tous un immeuble, on est dans le boulevard du 30 juin, il y a VK, ingénieur VK. Ceux qui ont pour ça, l'aluminium, vitre, décorer, côté comme Kitoko. Donc, il faut contacter. Je vais contacter Nga, on peut se coordonner na ye. Yosa kitoko. Diego, mot de la fin, moi ma banga na yo sala kitokos. Ya ko senga merci surtout na invitation, isa pena bien pour ngai, c'est artiste. Ko remercier programme kitoko. Il y a merci. En presse présidentielle. En presse en presse présidentielle. Il y a beaucoup à bien gagner. Attends, presse royale. Ah ouais. La presse royale, ouais. La presse royale, tout ça. Il y a merci tout ça. Merci d'avoir ce bazar pour y merci na bébé Bouchou. C'est quoi Trianique, c'est quoi Papi Maloukou, c'est Léo. C'est l'Oscar. Manager Nzambi. C'est l'Oscar Bambote. Ah, Bambote, tout ça. Bon, bah, et merci pour tout le vent pour l'activité, tout ça. Peut-être ta page de vente qui tourne comme Makasi. Je bosse en Boka, le millionnaire, sénateur Paolo Toudi. Net na novelas. Toba, ce qui n'est pas qui tourne, nazo sepela Makasi, na sepeli Makasi li susu na famille angolaise na ndenge ya azo sala ba effort pour na ko puye projet oyo ya nazangi batute fina masampu na lobiki déjà na nene bunitu na lobaki déjà Edgar na semaine tu na lobaki déjà za na tout ça Victor Stevan tout ça Nosmi Anelka toba père de la nation tout ça toujours à connexion bon wa open na bosani bon toi na temps moké faut le bas faut voir ma banga